nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Mercredi à la moto la ville exposé bébé sur la télévision la vidéo pour la info lingala journal il y a peu pour la peuple de Fongolais pour l'ensemble des candidats numéro 113 pour la circonscription électorale il y a Boudjala Jean-Lucien Boussa autorité morale il y a c'est derrière à Komaki Mokola lundi 11 décembre dans la ville il y a Gemena pour la sud Ubangi reportage Christian Kengebeni. Ville ya Gemena na province ya Sud Ubangi eningana kina ndenge akosakana te lundi 11 décembre 2023 na descente ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa Mabeke Maswa Mondele Moindo oyo azali autorité morale ya courant de démocrates rénovateurs CDR na mokuse pe oyo azali ko diriger regroupement politique Code coalition des démocrates Bosimba Keba na ville ya Gemena batonda kina ndenge akosakana te na stade ndenge bino moko bozali komona pona koyoka message oyo candidat numéro 113 pona députation nationale na Boudjala kuna na Sud Ubangi amemela kibango na mbala moko Jean-Lucien Boussa Mabeke Maswa azwaki maloba pona kotalisa bango poleleke azali bongo numéro 113 pona circonscription électorale ya Boudjala pe lisusu aye ko betela bango masolo ya candidature ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo candidat numéro 20 oyo asengi bana nyonso ya Sud Ubangi le 20 décembre 2023 baye bana ko voter pambate Félix Tshisekedi asali misala ebele oyo azali ko mériter confiance ya bana nyonso ya Sud Ubangi biso bana Sud Ubangi tokopona président Félix Antoine Tshisekedi à 100% pona boye ya liboso tango azwi bokonzi province ya liboso na Grand Équateur oyo anyataki kombo nango Sud Ubangi ya mibale tokopona ye pona ndenge alingi bana Sud Ubangi na bolingo na ye ya Sud Ubangi tolakisa lisusu ndenge tolingi ye Bosimba ke ambiance ezalaki vraiment totale. Jean-Lucien Boussa, Mabeke Maswa, Mondele Moindo, oyo azali kokumbela pe coalition des démocrates, atalisi penza ke Sud Ubangi ezali mabele na ye. Pe alobela ki makambo ya ndenge na ndenge, Bosimba ke na même occasion, a présenté ki pe ba candidat nyonso ya coalition des démocrates code na mokuse, ba candidat députés nationaux comme provinciaux et longo na ba conseillers municipaux. Bana nyonso ya Sud Ubangi, balobi bazali ya Fatu Béton pour le 20 décembre 2023. Maître Magloire Kassongo, candidat numéro 589 pour la circonscription électorale Yafuna, yende à la choix idéal pour la bana Yafuna. You feel on the beat. Candidat numéro 589 pour la circonscription électorale Yafuna, Maître Magloire Kassongo Wankenda, l'infatigable secrétaire général ya Haute Vision du Congo, parti cher ya Maître Didé Boudimbu, Obabengaka le génie blanc, pe coordonnateur adjoint ya Haute Vision du Congo et allié AVC Anamokuse. Candidat numéro 589, Azali Kolembate, démonstration de force et Salimaki, Nyonso et Bandaki na place Kimpoanza na commune ya Kasavubu, et Paiwapi mo bangé na carnaval Oyo, Maître Magloire Kassongo Wankenda, organisaki, et longo na ba base na ye Nyonso po na kotalisa, popularité na ye, bane afuna ba pesie confiance balobi, Maître Magloire Kassongo, lala na yo, loyembo na monoko, mabina, na rythme ya fanfa, ba veni nyonso ya minene ya circonscription électorale ya funa, et zalaki bongo inonde na batu marée humaine oyo, et sengeli kolukele yango kombo, pambate, Maître Magloire Kassongo Wankenda, azali ko bete l'adversaire fimbo na ndenge ya kosakana te, ndenge kaka bino moko bozali komona,
azalaki ye côté azalaki pe accompagné na candidat député provincial numéro 55 pour la commune ya Kasavubu Mutombo de la Brito botela bino moko ndenge ezalaki ambiance oyo bolukele yango kombo. Maître Magloire Kasongo Wankenda, candidat numéro 589 na micro ya Info Lingala, alobaki objectif ya démonstration de force oyo. Ba candidat na ya Funa, toza mi balé pour l'instant na niveau ya Kasavubu na niveau ya Funa. Au niveau ya Funa, toto démontrer que non, en tout cas, je suis pratiquement l'unique candidat puissant pour la Funa. Donc j'espère qu'avec nous, les dieux pour Funa et Kasavubu, nous sommes avec mon frère Mutombo Brito, il est au numéro 55 na Kasavubu, moi je suis au numéro 589 na Funa. Nyonso oyo ezali kotelisake le 20 décembre bana nyonso ya Funa et si baponi candidat na bango numéro 589 Maître Magloire Kasongo misala azali kosala ba idée oyo azana yango mon côté ya bungi yango bana ya Funa soki bondimiye ekozala bénédiction pour na bino pambate bongo na ye ezali kosala ba idée ya sika mopepe ya sika Maître Magloire Kasongo olakisike ozali populaire na Funa. Mimi Mouita, candidate numéro 113 pour la circonscription électorale ya Kasavubu na députation provinciale à Sengi na Bananyoso ya Kave, bapesa confiance. Yeyo aye véritable mwana ya commune ya Kasavubu aye ko défendre mabele na ye candidate numéro 113 Moïta enquête à Mimi pour la députation provinciale tango esi ekoki bana Kasavubu botelema pour la commune na bino ekende liboso Moïta enquête à Mimi candidate numéro 113 ayebi kave malamu pe azali mwana ya Kasavubu ya tongo mon côté abungi yango le 20 décembre 2023 bana ya Kasavubu botinda ye azali molobeli na bino pona kolobela bino na assemblée provinciale pondenge Kasavubu et comment la dame de fer mwasi ya mayele le symbole du pouvoir Moïta enquête à Mimi a koki kokanga monokote Kasavubu eza base na ngai ndenge na lobi na milito nazo solo la boye tata moboti na ngai avandi ne yala numéro 20 d'ailleurs lobi nazalaki kuna. Donc na koli na Kasavubu naza mwana ya Kasavubu na mwana kave tangu na yeko mona Kasavubu e baby seule façon na ngai ya komema mungongo na ngai changement na ngai na ba sans voix o bazoko se plaindre na Kasavubu bazala mutakolobela bango pas comme il faut reconnaître que ba député Kasavubu existera toujours depuis na botama bazalaka toujours mais tellement ba komi bato akala bazo sala makambo akala ngana iko sala makambu ya sika ngai mukonzi ya sika Mama Mimi Mouita enquête mukonzi ya sika Kasavubu numéro 113 mérite mieux le symbole du courage. Le symbole du courage. Le 20 décembre 2023 bana ya kave conscience esala moto pe mwana na bino yeyo oyo azana maîtrise makasi ya commune ya Kasavubu Moïta enquête à Mimi numéro kaka moko bokangango malamu 103 Tebota bongo masolo ya candidat numéro 217 Kabandani Kaembe Patrick aza choix idéal pour Nabana Yangaliema. Reportage. Jésus m'a libéré de la prison de Sérébi. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison de Sérébi. Je suis sauvé. Yawalo Moligana Boloko Yamunana Kakenamba. Yawalo Moligana Boloko Yamunana Kakenamba. Yerusalem Usakumagana Wakuya Kimbani Banjalu Bachishila Yerusalem Usakumagana Wakuya Kimbani Banjalu Bachishila Maranatha Jésus vient bientôt Ukaleka tujanu bakwinjila we Maranatha Jésus vient bientôt Ukaleka tujanu bakwinjila we Tozobeta ngobo igwe 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 Igwe
wetwawo Jingwela wetwawo Jingwela wetwawo Esko kwa iko loba nzambi ya mocho Aloba makasi nzambi ya mocho Eske kwa wako meta lisusu igwe Nzambi ya mocho Nzambi ya mocho Tozo yema kama igwe Candidat numéro 1184 pour na Tchangoupé, 484 pour na Kimbatseke, Victor Bosoku, Akitaki Nanjili pour na sensibiliser base na reportage. Moto ya zotia ba candidat tout na Tchangu mal à l'aise. Bazola la pongite yiyo, Victor Bosoku et Kaka. Numéro 1184 na députation nationale, P484 na provinciale, na commune à Kimbatseke, Bobenga la force qui écrase ya Tchangu. Le choix incontestable ya ba na Tchangu a salaki descente musclée ndemboza komona awa na commune à Njili na quartier 1 na salle de fête Manassé. Wapi pa ya mama qui comme un petit prince na foule ya population oyo balinga ki kutu ko manquer rendez-vous oyo te. Bondi melangai que nyonso ezalaki na cadre ya ko sensibiliser pe ko mobiliser ba base na ye oyo esi alendisa misisa des grandes structures o akumbelaka ye moko yaki wana à la fois pour na kosala vérification ya masolo ndenge ezalaka kaka ndenga mesana kosala la machine de mobilisation et d'attraction bakisele les lions de la tribu de la Tchangu Victor Bosoku et Kaka loko la vandisa campagne électorale na ye na action sociale et pas na ye social et kezongi kaka na kokoma les lions de la tribu de la Tchangu Victor Bosoku humilité lenda na ndenga kosakana te azwi kiti batikela ki avanda aponi mama moko hasard na salle avandisi ye na kiti na ye bokanisi esili tintin lokola mama zalaki moteki mbisi mbala moko abamboli misolo po akubisa fond de commerce na ye mama azwa fula to nini atalisi esengo na ye papa ya papa social le bienfaiteur loboko elembate kosalisa l'homme des actions abambolaki misolo na plus de 22 bébés oyo bazalaki sur place na salle ba mama ya bana bazwa luya lutonini nzambe ya papa social Victor Bosoku numéro 1184 ya Tchangu bobenga ngo code ya Tchangu atala na gauche amoni ba personne vivant avec handicap abamboli bango pe soutien ya kilo oyo ya misolo ndenge bozali komona azongi selongi na droite amoni ba étudiant apesi bango misolo pona esunga bango na basila biso pe biloko misusu ebele ba imboka balelisi lokole kasi lokola ba désœuvré pe bazalaki na salle Victor Bosoku alendisaki bango bazala batu ya kimia kasi lokola zalaka nzambe ya papa social aniataki bango misolo ya kilo po esunga bango na sima candidat député numéro 1184 Victor Bosoku et Kaka code ya Tchangu pe député provincial numéro 484 na commune ya Kimbatseke asolola kiboyi et yango naza ko rappeler ba membre na ngana liboso candidat na biso onga na tchaka na motema candidat numéro 20 Yami Balebo Bosanate candidat ya social Victor Bosoku numéro 1184 lokola momesano na bisika nyonso alekaka apresentaki candidat na ese moko na présidentielle le numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en passant atalisaki pe asengaki indépendance ya seni akonome batu te nyonso yo batu bakoki koloba autour ya seni eza luvunu comme le président de la CENI azali kosala mosala na ye lokola na makambo elekaki te ye moko alobi na monoko na ye soki ezalaki na ba député ou bazalaki nommé dans le passé sikoyo ba député bazali so nommé te numéro na ye national na Tchangu ezali nini e bongo na provincial ezali nini kode ya Kimbatseke pe ya Tchangu ya ngwana boyoki Maître Mouchi Yambangu Jeannette, candidat numéro 74 pour la circonscription électorale ya Moamba, Alona Kibanzete na matete pour na protéger l'environnement. Stéphane Skande, Fabrice Lundomi. Abandaki carnaval na ye juste liboso ya ndako na ye awa tozali na place babengaka ba chevreau na plateau de professeur commune ya Lemba district ya Moamba numéro 74 na députation nationale maître Mouchi Yambangu Jeannette azalaka malamu na ba voisin na ye botala ambiance oyo ezalaki awa
numéro 74 na Moamba tokolobela nde libumu congolais sengeli ali ya pour récupérer dignité na ye. Bazwaki direction ya Moamba pona ko saluer ba mama pe ba jeune ya terrain ya Mbanzalemba sima ya homme 30 ya Unikin carnaval et kobaki wapi epai batambolaki na Regini message kaka moko pona numéro 74 ya députation nationale maître Mushi Yambangu Jeannette libumu ya nzala ezalaka na matoi te bazwaki quartier Salongo route Biangala Salongo Bimsum pe bakotaki commune ya Matete message kaka moko na kei na parlement pona ko créer ba loi oyo ekopesa priorité na ba agriculture cette fois-ci na mandat na bango bana ya RDC précisément ya Moamba bakolia kitoko libumu ekotonda pona bango ya maître Mushi Yambangu Jeannette numéro 74 ya Moamba na quartier Tomba na commune ya Matete nde esika maître Mushi Yambangu Jeannette ayaki kolo na banzete pona ko protéger environnement talatina asengi na ba environnementaliste nyonso ya Moamba ba voter numéro 74 pona députation nationale boyoka ye moko na micro ya info lingala ndenge atalisi toye awa na commune na Matete kotombola environnement na nzete oyo ezali symbole ya grandeur ya bana Matete grandeur ya Matete oyo ezali miroir talatala ya Moamba na Matete tozali na parquet tozali na tribunal oyo ezali kosambisa bana Moamba nyonso na 5 communes nyonso bana Matete na sengi na bino bo batela nzete bo sopela yango mai mikolo nyonso ekola tokozonga pona kotala nzete oyo pe toko continuer kolona yango na Matete mobimba po ete totombola lotomo na biso moko bana Congo na pesi bino botondi mingi na sengi na bino pe bo voter numéro 20 Fachi Beton na présidence ya Congo na sima na yango bo voter numéro 74 député national ya Moamba mama na bino maître Mushi Yambangu Jeannette. Merci beaucoup. Professeur Dan Kuba Takana, candidat numéro 193 pour la députation provinciale ya Kalamu. Na bino nyonso ya commune ya Kalamu bolingi emploi pe transformation na commune na bino oyo ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193 pour la députation provinciale ya commune ya Kalamu professeur docteur Dan Kuba Takana mwana ya Kalamu ya solo Kalamu ekotela na makila azana ba idéologie ebele pona bino bana ya Kalamu bozwa misala Bosimbake azana capacité ya co-créer 32 000 emplois pour Nabino. Professeur Dan Kuba Takana, numéro 193, candidat député provincial ya commune ya Kalamu. Ba innovation ebele azala pona bozala bongo na ba misala ebele. Trans Kalamu eza société ya transport pona commune ya Kalamu. Professeur Dan Kuba Takana numéro 193 alobi commune oyo eza na pouvoir ya ko créer ba société lokola Kalamu carrière na rivière Kalamu pona kobimisa bazelo oyo ezalaka wana Kalamu sécurité pona ko engager bana ya commune ya Kalamu basala bongo sécurité ya malamu bako créer lisusu ba parking pe ba marché ya ekozala ebele awa na commune ya Kalamu école de métier pona ko former ba mécanicien ba tôlier ba charpentier maçon chauffeur tala misala oyo ekoki kozala créer awa na commune ya Kalamu soki bosali choix moko utile bo voter bongo numéro 193 professeur Dan Kuba Takana boyoki bana ya commune ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193 candidat numéro 197 pour la circonscription électorale ya Funa Christian Moutela Mayele asengi na bana ya Funa bapesa confiance Kata Funa Moutela ndemo papa social Ene papa bana Oni yoe Tobendi yo papa Funa
nakata funao yakiza kanga mutela kanga mutela kangi funa mayele akangi funao ngala tena bumbwe bakoni mutela selemba umakala sokaka mutela ngala koti bandale namoni kisio kasavubu kalamu nakoti ngiringiri mutela akangi funa mayele akangi funa devant la grande porte de la Funa numéro 197 mutela mayele édition toke tokovote vote 197 ayo 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 Mutela Mayele Christian. Votez et Mutela Mayele Christian. Votez et votez. Debatabo masolo ya candidat na députation nationale pour na Lukunga. Maître Samuel Mbemba, Aza numéro 273. Reportage. Lukunga! Lukunga! Nambonde nengese kubeta kuna. Pour honorable Mbemba Kabuya, numéro 273. Oya beta kimbonda. Kaluke bondi. Bongo ya mbaloyo. Soki to vote ye lisusu. Lukunga. Ayaya. Numéro nini? Riya. Banda tubotama na mboka Lukunga. Bonda kitoko boy. Nani tuyoka te. Soki mbonde kitoko boye beti na mboka. Tete makambo kitoko. Makambo mweza. Nini? Sango malamu mpona bana Lukunga eza numéro 273. Mbemba Kabuya. Bandeko, pona numéro 273. Abeti Sambunda. Na parlement. Mbunda yaba problème na biso. Mbunda pona problème ba maman. Mbunda pona problème ba papa. Mbunda pona problème bile. Lukunga! 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 Lukunga commandé! Lukunga commandé! Lukunga commandé! Na députation nationale kuna na Moamba mwana mboka Kizamina Kibila Jean Scar Aza candidat numéro 361. Reportage. Batata bamama bilenge ya Moamba ezali wabino évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar nasengi na biso banso to voter évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar numéro 361. Bible lobi sokolingo sala bolamu sala liboso pona ndeko bozane kati na Yesu Kristo. To voter évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar numéro 361. Nani na ke Kristo Kizamina. Soto tangi na Proverbe chapitre 29 verset 2 Bible lobi esengeli bayenge ben bazala ebele
ote bato aza na esengo mais soki bato akanza baza ebele libota eza na kati na kolela. Mwamba, candidat numéro 950 pour la députation nationale ya Tchangu akitaki bongo na église pour na kosambela. Reportage. Église vie nouvelle ya communauté ya Kimpanseke ezalaki na esengo ya koyamba mwana na bango oyo Eric Mwamba numéro 950 na Tchangu ayaki kotala bango prière ya kafu isalimaki epai ya pasteur na numéro 950 Nzambe asunga po nyonso eleka na bongo kitoko. Pas de repos pour na numéro 950 ya Tchangu Eric Mwamba akitaki lisusu na église la réconciliation ya Masina o ekumba makabongo epa pasteur Jean Noël et po wapi ba présentaki na bandimi numéro 950 Eric Mwamba oyo aza candidat idéal pour na bana nyonso ya Tchangu. À Kinshasa, je veux m'investir. D'abord dans mon livre, on a. Parce que déjà dans mon livre. Vous allez déclarer député national. Esengo po na bandimi nyonso ya église oyo numéro 950 na Tchangu bo voteye soki bolingi changement pe rénovation ekota bongo na Tchangu. Nangam nae mwana mboka lebe mupi ya candidat numéro 607 pour la circonscription électorale Yafuna Azako Senga la bonne annonce Yafuna va voter utile le 20 décembre. Reportage. Bayambaki ye lokola mokonzi candidat numéro 607 pour la circonscription électorale Yafuna P numéro 117 pour la provinciale ya Kalamu. Population kinoise bazalaki na esengo ya komona ye pe koyoka ye. Candidat numéro 607 na Funa, honorable Florent Lebemupia, l'homme du moment ayaki ko sensibiliser population kinoise na o etali maponami mobilisation ya makasi pour le 20 décembre moto na moto akende ko voter utile numéro 20 pour la présidentielle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 607 pour la bana nyonso ya Funa P numéro 117 pour la provinciale ya Kalamu. Donc on a eu insister bango moto azanga te ko voter. C'est très important pour la projet va rediriger mboka na biso na 2024. Dans une voter numéro 20 Fachi Beton, le président de la République actuelle en fonction, va voter et pas continuer le mandat. À continuer le projet dans la cité. Voilà les abongos. Bana ya Funa, Yabino Yeyo, numéro 607, pour la députation nationale, Soki Bolingi, changement, développement, et rénovation pour Nabino. Boki, hein? Bana Lukunga, candidat Charlie Louye, Aza numéro 76, na national P17, na provincial, na Mongafula. Ya Sainte Rita na commune ya Mongafula et refula ki bato dimanche 6 août 2023 na occasion ya finale ya tournoi ya football Kin Bomoko oyo ndeko Charlie Luyeye espoir ya Lukunga pe Mongafula a organisaki nyonso kaka na ba initiative oyo Charlie Luyeye cadre ya NDK azalaka na yango po na ko encadrer bilenge 20 équipes au total ba komisamaki depuis bandeli
mokili ya tournoi, c'est-à-dire ba quartier nyonso ya commune ya Mongafula bazalaki présent. Bongo dimanche ndenge kaka balobaka sombele suka ya bisanga ezalaki nde mama na finale entre quartier d'Imes na cité Pumbu. Nyonso esalemaki na présence na ye moko ndeko Charlie Luyeye Mabulu pe ba invité ya ndenge na ndenge na kati na bango tomonaki pe présence ya secrétaire général adjoint ya NDK Mbutazola oyo ayaki ko représenter autorité morale na bango honorable Papi Mantezolo. Ambiance ezalaki totale pe na temps réglementaire match et soukaki na 0 but partout entre quartier d'Imes na quartier cité Pumbu oyo esengelaki kokende na séance ya batir obi oyo ezalaki vraiment moulayi kasi na suka quartier d'Imes nde a remporté ki finale ya tournoi oyo ndenge bozali komona nde na suka ndeko Charlie Luyeye aremetaki badon ya ndenge na ndenge lokola ba jeu ya ba mayo ba enveloppe pe ba coupe na ba finaliste pour na ko encourager bango parce que ndenge balobaka jeunesse ezali avenir ya lobby soki to négliger jeunesse donc lobby ya mboka ezala malamu te toujours na sens ya koluka ko encadrer jeunesse nde tozalaka na habitude na chaque grande vacances to organisaka ba tournoi pour na ko occuper ba jeunes ole batikala na kati ya ba quartier boyebe comme obenda ba makambo mosusu ezanga tina ba mobulu ainsi de suite to comment ko préférer to occupaka bango pour que bazala quand même na temps ya ko sala makambo mosusu Bosimbake encadra munene ya bilenge Charlie Luyeye azali pe candidat na députation nationale na Lukunga pe na provinciale na Mongafula oyo bana nyonso ya Lukunga bazo sepela na vraiment makasi. Bana ya kitambo bango balobi baponi Ruli Mapendo Esther oyo aza candidat numéro 16 pour la provinciale. Ruli Mapendo Esther oyo aye kopesa solution na ba problème ya Kintambo bana Kintambo tala ya bino molobeli yeyo Ruli Mapendo Esther bon voté ye azali bongo candidate député provincial numéro 16 pe na municipal numéro 49 la reine de Kintambo ba problème nyonso ya Kintambo oye umeli tango molai ezui solution grâce ya Ruli Mapendo Esther tala Kintambo ezali kaka na molobeli moko yeyo Ruli Mapendo Esther oyo azali bongo numéro 16 na députation provinciale pe numéro 49 na municipal yo ozali mwana Kintambo komikosa na yo te kanga ba numéro oyo malamu numéro 16 na provincial pe numéro 49 na municipal tala mutoye na ba solution ya problème ya commune ya Kintambo yeyo mama Bopeto Kintambo telema Ruli Mapendo Esther oyo azali bongo vrai natif ya commune ya Kintambo commune ya Kintambo yebi ya kitoko. Bozaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple na peuple ngala bino topusani rendez-vous mikozali ko ya au revoir. Ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala